Merci beaucoup peuple congolais, merci balandinyo sur l'océan du Congo, pe ba fidèle abonné na biso ba oba mesana kulanda chaîne na bango ni na sabino chaîne la libération. Chaîne oyo kitaka secrétaire pour na kozula bino ba information ya kafu pour na kozula bino maïman sur ezole kana République démocratique du Congo. Oyebi to komi na terre ngo to bandaki kozela, oyebi to komi na mokolango oyo peuple abandaki kozela. Alors bino batu bozali banda bo s'abonner na océan du Congo. Bobenga pe bay oyo ba s'abonner na mte ba s'abonner na océan du Congo na émission e uti kokota moni penda botali mingi bo tala ka émission bo partager ka émission bo like ka bo s'abonner awa na kati océan du Congo. Na mokola lelo to kolobe belé to tuyeka na terme ya koloba ke tembesili. Tembesili ça veut dire que maloba ya gouverneur ya kananga ekena mai. Gouverneur ya kananga kanise ki lokola kananga eza ya bango. Gouverneur ya kananga kanise lokola ke kananga eza province privée ya bango. Mais maloba na ekena mai. Lelo bomoni kokita ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi na kati ya kananga. Plein craqué. Alors ba peuple congolais balakisi ke ba komi ko se comprendre makambo. Ba peuple congolais balakisi ke ba komi na babazana bango ba fanatique te kasi balingi ne moto azana souci ya bango. Ba peuple congolais balakisi ke bazana poste ya moto azana souci ya bango non ke moto azoya po abebisa makanisi na bango. Gouverneur akanise ki lokola soki alobi ke ba ya maman na mboka Martin Fayulu te. Bandeko na biso ya kananga bakoyoka bakoboya koyamba mwana mboka Martin Fayulu Madidi kasi bomoni plein craqué peuple ya Kasai partout bazali bayambi mwana mboka Martin Fayulu balakisi ke aza congolais aza peuple Congo aza mwana ya Congo aza étranger te. Alors bandeko na nga ba politicien botika motema mabe biso soto ba congolais Kasai, Bandundu, Matadi, wapi, biso non soto za ba congolais. À l'époque to yokaka, balobi Mobutu à l'époque bien sûr to za ka bana mikeso pe to bota manga na mte. Azala ki so za moto ya ba Congo. A kotinda par exemple na Lubumbashi. Soko za mu habitant Lubumbashi, a kotinda okei na boye. Da ana ko sala ba gouverneur boye ba échange. Mais le échange et comment pour battre gouverneur une fois à la carrière habité yango moni tribalisme zo kota trop. T'as le message un gouverneur a ko lancer message peuple congolais pour ça la éveiller peuple congolais pour fongola la misu peuple congolais toke na maponami pona mto yo bien ko na souci na yo peuple congolais tout à la bande ko na biso na est ba massacre ça ko salama lobisu massacre ça na makina est. Alors silence. Nana lobeli yango message ya repesa devant peuple ya mwana mais yozo que no repesa ba message oyo eza kutu ya tina tena loba eza kutu na importance te eza kutu eloko moko te ko porter un plus c'est pas ya peuple que peuple kassayen biso candidat na biso ezaka ka mutu x o msuso ka ye boyamba ete eza kitoko te mais tala peuple wana ndenge ba défier yo comment dit peuple wana ndenge ba défier yo kisoni pona nini pour la koyeba makambo bosala te bozoya ba politicien bozoya ba chabino ba gouverneur kasi bozoya ba makambo bosala te bozoya ko koma ba gouverneur pour na sentiment bozoya ko koma ba politicien pour na kombo ba benga ka politicien ba benga ka soi-disant ministre ba benga ka soi-disant gouverneur mais makambo boyela ko sala na politique eza yango te tala lelo nde boyoki soni tala lelo ndenge mwana mboka Martin Fayulu Madidi ayokisi peuple ayokisi gouverneur ya Kasai Soni. Alors maman Dorian soki tu vas lui loba moko telanga vidéo ya nouveau général na biso ba biso papa na biso Edi Kapel bongo tozolo. Je pense que les faits de voir avec un moral, ça me rassure d'être dans une institution où il y a contrôle. Ça rassure aussi la population parce que moi je viens participer avec toute l'équipe des forces armées ici à l'université dans cette province, participer à la défense de la République, à travers les frontières de cette institution. Et donc, je voudrais que tout le monde me comprenne une fois pour toutes. La mission de la défense, c'est de défendre la patrie. Lorsque nous tous,
parlons le même langage, nous allons assurer à notre population la paix et la sécurité. Ceux qui ne veulent pas comprendre que la politique, ce n'est pas la défense. Nous devons faire la différence. Ceux qui font la politique, ils fassent la politique dans le respect des lois. Et celui qui touche au domaine de la défense, celui qui touche au domaine de la sécurité, va menacer la sûreté de l'État. Par conséquent, l'armée, la police, les services de sécurité et la justice vont s'occuper de ça. Et dans l'entretemps, sincèrement, je vous dis merci de votre accueil. Wana bawuti kolanda maloba ya papa na biso Edi Kapel oyo batie général bongo na ye mutu atali makambo oyo na kakota akatanga. Peuple congolais to fongola miso. Kolinga teke politicien oyo moni aye pembe na yo na bokabwani boya politicien wana azala bolingo na ote. Linga politicien oyo aye na liloba bosangani. Linga politicien oyo aye na sepelaka na dash moko mwana mboka Martin Fayulu alobaka. Ngana moto a SDT mais na peuple so bundaka komana na malamu na kozana na sima na yo. Kongo ekolo moko. Kongo pourquoi nana zo linga ya kokota division na Congo. Division na Congo zo uta wapi? Yango to mona division yango zo sala ke banguna ba profiter. Division na Congo yango zo sala ke bato ndenge ba profiter na kati na mboka na biso. Pona ba langage, pona ba propos un gouverneur okende ko lancer message à bongo. Ozanga ki eloko akoloba atanga kutu mosakoli so bapesi nga maloba débat public wana na koloba oyo eza l'essentiel na koloba oyo eza important pour que peuple ayoka mais yo na etulu kwa peuple bongo message oyo moni ya koloba yango wana alors tala ndenge mwana mboka Martin Fayulu ayokisi yo soni ba peuple kasaya ba boko yoka yo batali koza moto mabe oza mongune ya peuple congolais bayambi mwana mboka Martin Fayulu na minute tozolo bakana ngeza tombe mwana mboka Martin Fayulu bi akotambola partout akokende na kananga akokende wapi akobaluka wapi akoya kosuka na mboka papa Etienne Tshisekedi wa botama oyo atika biso na kabeyaka mwanga pona kolakisa ke Congo eza ya mutu te Congo eza ya ba Congolais eza ndenge moko pe na mwana mboka Adolphe Mozito soka lobi akotambola akokende wapi akokende eza ndenge moko pe na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi soka lobi akotambola akokende wapi akotambola ndenge moko pe na tous les Congolais tous les candidats eza kitoko te ya komona Congolais na kati ya province na ye bo traité bon est-ce que makambo bosala ka de liste sanga est-ce que c'est Pelisa Rabat moto na kati ya mboka na ye aye ko beta tout bo bamie mabanga est-ce que c'est Pelisa Rabat alors peuple congolais na art o bosali lelo na sepeli nango boyami mwana mboka Martin Fayulu madidi massivement boyami Martin Fayulu na bolingo na motema bolakisi ke boaba peuple congolais bolakisi ke maloba oyo gouverneur ayebisaki bino eza maloba oyo foye moka yoka soni ya lia ka kitoko na bana na mwasi est-ce que yesa ya na kasa ya bana kopesa bino biloko na chaque ndako po ya kopesa bino message bongo ya buzoba tozala posa ba message ya buzoba bongo te tozala posa ya message ya malamu tozala posa ya message oyo kosunga mboka tozala posa ya message oyo kotombola mboka na biso non ke ba message oyo ezake ezanga otoloba ezanga mutu na makolo yo kopekisa batoloba ke awa biso apa candidat na biso candidat musu akoya te est-ce que kananga eza yo muto banda kozala gouverneur na kananga yo muto banda kozala gouverneur na kananga toyebi ba oyo azalaka président ya équipe oyo ya sanga balende Ngoi Kasanje azalaka pe gouverneur na kananga est-ce que Ngoi Kasanje a interida apekisaka loba ke mutu ba ko koma bote bien sûr ba mabe na ya sala pe bele est-ce que apekisaka moto ba ko koma bote yo comment ya comportement ya kopekisaka bato et puis to luka pe to ana posa bosangani moto akobima